Balandi Congo Live Télévision, boy malamu na chaîne YouTube na bino o emisana kolobela bino l'actualité ya mboka Congo sur matali politique ya RDC lolenge nini ko tambola lelo to ko kutana na mona mboka Fils Mokoko na ye penza to kolobela sur ba question d'actualité o ezai penza ko tambola mboka na biso Congo to kolobela de tout sauf rien. Mbote Fils Mokoko. Mbote moi ça mwingi. Bonne santé. Santé ça calme. Oui, Fils Mokoko, boni penza ba relation na yo ou na kati ya IDPS. Po to ebi esali bongo mikolo ebele, Fils Mokoko tia apenda sous le coloté na kati ya IDPS. Kasi to bito zonga un peu moins sima jour ya journée ya yoka base o meka ki combattre na podium ko simba micro koloba na ba combattant kasi esika tozaki tomonaki ba Emilia kiyo balokaki ba kiso penza na podium na ebité eloko nini ezoleka entre Fils Mokoko na ba bande connaît ba combattant ya IDPS. Ouais, merci. Vraiment dans le Congo Live ndé boyo ko tunanga question wana. Ça fait un temps depuis tozo pouvoir ba autorité mingi ya parti nanga pouvoir ebusha bango matoi ba koma intolérant. C'est-à-dire autorité, son autorité là, je vois Jean-Marc Kabound na Kabuya, bah comment intolérant vis-à-vis à bao bazala qui vraiment ba bengi ba vanguardiste ya président sa parti. Parce que na président sa parti, naza parmi ba meilleur secrétaire national au ba travailler na Kabound 1. Na makambo etali mobilisation. Leur pouvoir échanger batou ba comme une intolérance. Koboya koyoka bat bachanga mbago na kota na permanence te na idée raison ezate kasi babi yo banda ko telemela kabunde sengele kabunda longwa yango na nde babenga na libanda ya non le premier ali banini nga nazo telemela logique ya mibeko Tshisekedi pe to banda ko telemela nga na Tshisekedi to alaki pas même on a kolobake ayande kondimisa ngai IDPS toza na ba bengi politique ya ko vaincre te, c'est-à-dire ko dominer te. To ana politique ya ko convaincre. Ngana Tshisekedi le père to bandaki to ala na deux points de vue différents. Yanga ya alaki lutte armée, ya alaki non violent. Sikoyo par explication na ende ayaki ko convaincre ngai na komi pe muta non violent. Dans la IDPS c'est la démocratie. Soki lelo e komi ke ba koka koboya ngai nakota na permanence eza o babengi inadmissible po balongola nga parti te mais na makambo esalamaki na journée ya yoka base nani ayebi te na mokili oyo kezanga nde mutu na mema mupepe po Fatia retirer signature na ye les arrêts longola ba combattant ou bien nani na mema mupepe je me suis réveillé soko na ebite so bandi ki journalisme sikoyo na lamuka 4 h du matin, na sala ronde, il y a 15 parlements debout. Il y a vu la Kinshasa. Pour que nous devons aller faire pression pour Fatih à retirer signature. Bah, image et sali. On va TV za radio. Nani a habité. Na yemuko ya le 12 wana. Na sala qui point de presse na ngai na bino. Koya na ye héritier Watanabe, malgré za musicien, aza master nanga. Abenginga ponga muna mema na UDPS abenga na mata na podium mbala moko ba autorité ya UDPS parti nanga o bazomona ke nga nazoya na mupepe moko boye nazolinga na maintenir ki Tshisekedi docteur Etienne Tshisekedi bango ba pesi ordre na ba fanatique na bango baya batindika nga ya onde bomona ki likofi ebetamaki na podium po ba humilier nga ezamba liboso te batante ko humilier nga balebele bakatanga suki babukanga misapi basalanga babiloko ebele buna bango eza nini lere ko tondanga na loba na longwa IDPS posko bango bazo occasion ya komisa IDPS palu
Oui, fils Mkoko, Tolanjo Penza la Bokebi, na maïnyo so utiko loba. Fils Mkoko, lelo Penza, fils Mkoko azaki moko. Il y a la coalition FCC Cash, les coalition moko satanique, les coalition moko amabe, oyo mboka penza et ko profiter de l'autre côté. Tout le monde qui na déclaration yo salaki et la moussa qui penza nangamba FCC surtout na bayo babenga bango ba berin rouge oyo kamba makana mona mboka Henri Magie ye penza lobaki o akoka ko loba na chef de l'état. Kasi to lali to la muki to moni fils Mkoko akeko kutana na dirkab ya chef de l'état mona mboka Vital Kamerhe asangisi bango na Henri Magie na jeunesse mususu penza omoni te ko zeli ko honorer parti na ote moto Henri Magie oyo mikole kaki alobaki pouvoir la moba zoki na makila Félix Antoine Tshisekedi ba pesa ki pouvoir ko pesa ozonga suko sangana na ye na bandi penza mosolo Kamerhe pesa bino ya malonga yango tinda bino bo sangana na Henri Magie tika biloba loba posa na preuve te ozata na preuve te que Kamerhe donc Kamerhe ndenga azalaka so yambi mutu apesi mbongo na ebité mais le problème ozoloba ya Henri Magie Vital Kamerhe le dirkab du chef babengaki na le pacificateur ayambaki biso na ndaku na ete ayambe biso place oyo asala musala vous comprenez na parler de la nation kuna koyamba yambi biso kuna eza sur instruction ya nani ya mokonzi na ye oyo eza Fati Beton pe en plus nakendaki pas comme et alaki eloko mo informel comme des jeunes leaders mutakobo ya te na Congo na minito leader à Nouveau Testament zangai nakendaki tambwisa micro balader nakendaki comme jeune leader oyo jeune turc oyo ala na UDPS Henri Magie pe bayaki comme so ba révolutionnaire na bango parce que na ba makambo esalamaka neti ya ba marche ba manifestation ba secrétaire généraux ya ba parti to ba administrateur ya ba parti eza bango te babima eza biso nde tozalaka oyo babengi na front abengaki biso patuna qu'est-ce qui ne va pas dans tous les deux cas pour situation moko ezalaki na niveau lwala bana kolwezi oyo batumbaki befigie ya sénateur à vie batumbi pe effigie ya oyo babengi chef de l'état abengi biso po atuna situation wana na bimempoli na eloko président de la république alobi na ya sala ozo comprendre likamsu na olobeza nini donc je n'étais pas allé là-bas engager la ligue de jeunes yango pe IDPS bako loba ndenge yokutanaki na mwana mboka Kamerhe ezali na ko engager IDPS donc ngande nakendaki comme un leader jeune leader ozo comprendre nakendaki tokutani on a causé bango souci ya bato eza nini bajaloux nde fils Mkoko a beaucoup de jaloux donc eza leadership nde Tshisekedi avait des jaloux balaki ebele bangunza bakengo banani donc bato to omona baolobana baa bajaloux epesi nini l'herbe autorité ya UDPS to bato mosusu bakenda kokutana na Kamerhe ezalaka problème na bango ezaka ka relation na ya yo na Henri Magie non ngana Henri Magie to ana relation moko te ngana Henri Magie to ana relation moko te motif eloko wana eyalaki ni makambo ya coalition po bato bakoma olobaki ofisi Mkoko andimi coalition ni makambo ya coalition eyalaki nde la mpona makambo ya paix na cohésion nationale po pe eza menacé ozo comprendre yango nde nakendaki korépondre ni tete mpona paix na ngai nakenda ngati okozela paix wana te esalema entre Kabundu na Nehemi yo sote mbamo entre yo na Henri Magie soki ndako na mine ezozika okozela mama lupangu tia koya aya kokata courant mpo lupangu eza ya ye Congo ezolinga ezika eza menacé na oyo babengi baquerelle politique nga nazela Kabundu to Kabuya to Ramazani to Nehemi ti bakosilisa makambo na bango na babiro na bango climatisé baye siko kotia kimia là je ne suis pas babengi gardien du temple je suis allé là-bas tant que gardien du temple tant que sentinelle de la République tant que l'élève du Sphinx comme on a sika ngwa l'élève du Sphinx
Oui, fils Mukoko, lelo penza, tout na makambo etali retraite politique ya ba FCC. C'est pour la première fois tout le monde a penza parti politique topé association moroba qui est na retraite politique pour nous tout le monde a ba retraite de prière kasi ba FCC penza bazu penza likanisi ya kokende retraite politique. Est-ce que selon le fils Mukoko na retraite politique wana maebaki ko kanga kuneza pona bien-être ya peuple congolais to pesara pona ba intérêt personnel na bango to bi ke bato ngambo wana mimi basela kaka mabumu na bango omoni biso Joël biso to bunda pendant 37 ans pona liberté ya ba association ezala pe liberté de réunion FCC bagenda ko sa retraite na bango na Kisantu nde bakokende osala yango mpe na Bagdad so balingi basala yango na libanda mboka mais retraite na bango wana autorité morale ya FCC oyo eza le sénateur Avi Kabila akenda nde koyebisa bango po moi conflit ekotaki polémique kote balobi ke bakonange kote kuna mpe balobi bakobeta hyperkit akenda koyebisa bango botika makambo wana napesaka bino bamoyen pour bosser la campagne, bokenda na ba élection bo échoua. Botika ba polémique wana, na lingi na ngana vanda bien, ngana mwasi na nga maman Olive, pe na bana na nga mibali. Na bona nga ke peuple ya kotomboka. Mais toka ki na message au penza sénateur Avia banda ki ko lendisa ba yaye ayebisa ki bango sengeli bazala prêt pour na 2023 alinko mona bango susu bazonga na 2023 en fait que ba remporter pouvoir kasi nanga mona bino cash c'est comme si boko lala boko sala te ndenge FCC to mona ba bazaki na Lubumbashi ba ye bazongi na réunion de réforme ba kesu na Kisantu kasi bino cash bozo sala te effort morote pobo lengela susu pour kondia mona mboka Félix Antoine Tshisekedi na 2023. Bon, koloba ke cash ezo sala te nga pe na cash nga déjà na cadre ya structure na nga ABT nga na préparé déjà fatigué. Vous comprenez? Mais ma commission c'est ça la mara dans le silence. Vous comprenez? Dans le silence c'est ça la mara na ba discours te. On est en train de se préparer. Il y a biso préparation zanine. Ba acte tozo posé. Net y a éducation au félé, classe au félé. Au moins ni babilo au biso. Préparation ya ngwanati. Ba action au fati azo sala fati béton. Yango déjà préparation mobimba pour la makambo 2023. Oui, fils Mukoko penza lelo to komona na ville ya Kinshasa. Mbula oyo enokaki lundi passé poto tanela mardi na buto lundi tomonaki ekoze penza ba dégâts ebele na ville ya Kinshasa banzele bukani bandaku bato bakufi bandaku inondé tomonaki pe chef de l'état akitaki kuna saki penza rendre ya ville kino kosukisa na nzela o penza ya tendance wana oyo bukanaki kasi fils Mukoko koko loba nini na tina ya ba dégâts oyo uti kosalema na ville ya Kinshasa. Bon, d'abord on appelle si ba famille wana o nyonso na consoler ba famille o nyonso ba perdre bandeko na bango na kombo ya base ya UDPS na pesi bango vraiment c'est arrivé mais nazo condamner le wana soki le wana salami eza héritage obiso tozui na ba pouvoir we uti koleka manque politique ya urbanisation Namboka. Manque politique il y a prévention. Biteka teka ba terrain même na ba terrain oyo batu bako vandate. Manque politique d'habitat. Soki l'état a tonga par exemple 10 000 maisons batu bako vanda ba koto eza na ba érosion te. Batu so bako vanda ba kote wana eza suite l'état a tonga pendant ndenge baye po biso tokotonga bandako totongi la na kancha chozo mona pona ba soda mais ezande sikoyo manki ya ba politique wana ya urbanisation ezalaka te dans mutako tonga ndako na gauche mso abeti na droite likolo ngomba neti ndako mo ezalaka koto ozo comprendre donc mututu a tonga en désordre yango nde causer babiloko wana vraiment pendant pouvoir na biso peuple apesa biso chance tokomeka ko régler ba makambo wana vraiment na pesi ba condoléances
na kombo ya armée de bâtisseurs tisekediste na ba famille to ba père de bandeko na bango. Oui, mwana mboka fils mukoko lelo penza na est ya mboka na biso na beni kuna situation sécurité za penza malonga te. Donc omona bandeko na biso ba ko vivre kuna na beni ba ko benga na Monisco bato ba ko kufa masasi eko beta fils mukoko na situation eko leka na est ya mboka na biso. Est-ce que yo penza au juger bon ba Congolo bazo vivre na est kuna ba benga na Monisco? Na minito ndenge zawana Monisco éprouvait vraiment que au lieu de la mission ya paix, ils allaient vraiment babengi mission mission de l'Organisation des Nations Unies pour la souffrance du peuple congolais. Définition Monisco yangwan. M1 est là qui si mission, O est là qui si organisation. Vous comprenez? N est là qui Nations Unies. I est là qui si N est l'axi nation, I est l'axi uni, S est l'axi souffrance, CO est l'axi des Congolais. Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la souffrance des Congolais. Monisco. Monisco, ça dit 20 ans en beaucoup. Et ça n'a pas inefficacité et action. Complicité dans le groupe armé. Pas de paix dans l'Est. Ba viol, exploitation ya ba minéraux na biso ba coltan, Monisco ba elande cop na mboka na biso. Monisco zo a budget ya 1,5 milliard par année pour le fonctionnement. Mais Monisco et la cop pour nanga ba peuple a béni Tshisekedi aloba. Ce pays deviendra démocratique le jour où le peuple ne va pas attendre qu'on lui donne un mot d'ordre. Mais la bakonziaï de peso baolobake bangonde ba na monopole ko pesa mot d'ordre. Dans quelques jours, moi je vais donner un mot d'ordre au Tokosala sitting liboso ya biloko ya Monisco wana. Sitting no peto pe ba marche ne simba na ngote to mona la police ya na pour disperser ba. Oye biso la police ya quand pour disperser bat. Et bon nana Tshisekedi du Nouveau Testament. Ba première marche à Tshisekedi na ponga bia. Ba tikaka à l'aise. Mais ba marche na ngai o tout na sala ke ya la cause juste. Mais alors ça na cause juste pourquoi balingara un peu ko boya yo. Et ça ba jaloux baza na kati ya IDPS. Nde ba kenda ko influencer quelques lieutenants à niveau de la police va étouffer la marche nanga pour que Simbi n'a confirmé qu'il leadership. C'est que penakati IDPS sango bolingo zarate surtout bito zonga moi sima IDPS par le beza parti moko o ezana tribalisme et fils mukoko yoza moto Congo central il renie ça que c'est comme si non comme manga na niveau tribalisme était IDPS c'est un parti national. Et là, vous avez IDPS, c'est ça que tu es belé. Tellement que monanga balinganga na diaspora. Vous comprenez? Peuple, na minute où peuple l'incarnation de Etienne Tshisekedi, c'est fils Mukoko. Malgré les défauts nanga, l'incarnation de Etienne Tshisekedi, c'est fils Mukoko. Vous comprenez? Même peuple. Jaloux. Il y a des gens pour ça l'émission balandae il faut finanga pour batia combo nanga na titre pour batala. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Exactement, coïneza nango tout à fait naturel. Mutozo linga afinganga pour batala. Yango na loba bango tu bazana bango ka bana. Fils Mukoko toko poussa moke na suka émission na biso Fils Mukoko ABT avenir nini pour na ABT lobby comme un peu parti politique ABT lobby bisa ba député un jour pe ABT koko tiela IDPS libaya to pe ABT zakaka na kati ya IDPS mbula na IDPS eza vi na nga mobimbo na pesa
na ya kobimana ke ça la partie na banda ko recruter bato pendant combien d'années. ABT za association na kati ya UDPS. Association mouvement associative ndenge Tshisekedi ndimaka ke ba mouvement associatif ezala. Mais ABT na ba élection ya 2023 et ko présenter ba député nango comme selon loi électorale et lobby comme plateforme électorale. Ba député ya ABT wana son abimisi par exemple 100 députés. Na parlement il y a 500 députés. Non, l'ABT au monde malgré que je n'ai pas de moyens. ABT za na Katanga, ABT za na Équateur, ABT za na Kivu, Kisangani ba contacta Congo central baza. Vous comprenez? Le problème ezali nazo préparer au lieu na que na distraction na babengi soukal ya pouvoir. Nga na préparer au babengi fatigué. C'est là. Ne me crée pas. Il y a des gens pour na pouvoir à quoi qui ne même pas nganga mandona. Basé belé boyebi ba politiciens parmi ba politiciens congolais. Mais le problème ezali que na ABT question tout na ezali na 2023 je vais présenter des députés. Là où l'IDPS soka zui 400 députés. Ngana zui 100 na embala mona bakisi wa on a IDPS to salo babengi majorité écrasante. Là na IDPS ba kolinga kokota ABT c'est comme si pe na kati IDPS ba cadre na bino balinga ABTT kasi kokota ka 100 députés na kati IDPS est-ce que vous avez eza pende balinga RDT baboya ka RDT ya ministre ya défense Sylvain Mutombo balinga ngota. Il s'est imposé politiquement. Yo gansi même de ba olinga ke akota permanence te buna bango ezana lobake na longwe po ba pema mais nazo lobabo nazo dénoncer makambo OVD monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État société wana ba konzinango na moni ba sala batimate ponani ba koza bazalem sous électricien ba charpentier banzela tout bazo sala tozo constater ezamabe ngana za armée de bâtisseurs tshisekedistes bâtir ezana ba spécialiste na makambuya o batali banzela neti ba papa Bushima oyo asimba makambo 5 chantier bazana mboko oyo bozwa lokola bazwaki docteur oyo ya makambo ebola asali makasi lelo ebola et dose ba papa Bushima bayebi makambu oyo etali banzela ba société misusu monsieur le directeur eza ba société oyo eza na ba sekel moko boye ya kotiela biso pot de banane po peuple alobake fatia salelo te OVD wana OVD banzela tout azosala ezobukana ekomi opesa peuple kanda. Fils Mukoko tokomo pusa moke na suka émission na biso lelo yo toyoka ki réaction ya mona mboka Augustin Kabuya wazali secrétaire général ya IDPS kasi na maloba na ye Augustin Kabuya aloba ki ete na tina libala ya FCC cash ekoko kabwana te po ete na kati ya IDPS bozali bongo na 54 fédérations. Aussi longtemps c'est qu'en 4 fédérations wana ba déposer mémo te pona ko boma libala wana ko kufa. Bon le problème na yoka kinga pe na Top Congo que Augustin Kabuya alobi que libala FCC ko kufa te. Non. Soki libala moi sina mobali bazo tambola Bible loba ke batuni ba so ba tambola bien te. So ba yoka na bien te. Esenga ba kabwana. Ozo momwe ezana batu misusu baza ba kabiliste kole quand même kabilo avant dans la kingakati mo FCC na kati cash na lobby na kati ya FCC baza ba kabiliste kole quand même kabila oyo Joseph sénateur a vu mobala mamo Olive avant dans la kingakati batu wana lokola bukonze comme pas peuple balala te ba koma ko sa ba cauchemar bangonde ba créer makambo soki sko ba créer makambo wana biso tomoni bongo toko panza libala mais likambo nazolo bakoloba ke IDPS ezo se réduit na 54 fédérations ngala moni yango eza logique te IDPS babenga ngoni les partis du peuple IDPS ezo se réduit na 54 fédérations te
IDPS c'est ça les partis du peuple. Ce qui peuple a monique Maria Joana et Kende Bienté. Vous comprenez? Pour le peuple est souverain. Babylone sous, au moins Babylone sous les bino boyoka batuba koloba. Aïga koloba po, il y a ça intérêt na kati. Peuple n'a pas intérêt, ba combattant n'a pas intérêt. 70% ba betela ki ngonga wa. Bazo tinda bato baza ba non combattant ba non vacciné na ba bengi tiseredisme na ba cabinet. Kasi oka ba ministre mususu koloba na 70% babi CG Kabuya ako PC bato baza ben compétent. Comment se fait-il ba combattant mususu ba ben compétent ko ka kovana na ba cabinet lolenge. Jondo lobi bongo ba combattant baza ben bazalaki compétent de na ba marche. Le lo ba combattant ba komi incompétent pour ba komi ba cabinet. Na ba cabinet na ba fabriquer ba avion. To ba sala ba fusée. O ba combattant ba ko salati. 70% na bazo pesango, bazo tekango e pa batu. Nga naza o ba lobi bomba mabe. So na go kufa po na vérité po parti na nga eza na logique. Les faits ba combattant ba ko zo misala te. Bo memeli ba ngamba ba 70%. Mugo ba ok na ba cabinet ba kuti batu misusu. Bon, mon amakambo au salon na ba cabinet wana. Fils moko to komi na suka message nyoko ko lancer na ba diaspora nyoso ba kolando partout na monde entier ou tu penza ko expliquer na tina penza ya rencontre na bino na mona mboka caméra na image au peuple penza a lemba ki penza na combat fils moko ba fils moko ka trahi ndenya ko kutasu na image ba bongisa hein to komi na suka message nyoko lancer na ba nyoso ba kolando partout na monde entier à travers Congo là. Bon le premier message banini bato ebele à travers le monde entier. Bobanda ko lingaka na lobaka oui. So na lobi non, ndeti seke na lobaki il faut la libre. Mingi boyinanga. Na kenda ko kuta na bandeko na nga wana ba berin rouge. Po bazaka ba congolais malgré toi ba adversaire politique. Sur instruction ya président a ABC directeur ya cabinet na po na paix oyo mobule bandaki na loi bana kota kolwezi. À part ça, il n'y a rien. Ce sont seulement des petits jaloux. Oh, bah, on n'a pas commandé Tingaï. Bangonde bazoya koloba n'importe quoi. Mais toutefois, n'a qu'on peut constater que mon kilo bandayi komo nanga que fils mukoko ba romi manifester lenga ingratitude. Ingratitude oh batu ba manifester. Batu ba komo bosa na komba onga na sala. Batu ba bosa na oyo. Ba bosani donc batu ba mingi ba bosani. Mais ça n'a rien. Mais pendant aussi ça na zolo bana batu. Armée des bâtisseurs tiseredistes to lancé initiative moko boye ya lutte contre la pauvreté. Oyo tozo sala, tozo pesa ba maman veuve ba crédit ata ya muke. Tobenyango Banque du Progrès Social. Numéro nangeza plus 243 85 084 65 55. Plus 243 85 084 65 55. Bakoya oyeb sabino ka komo senga batumbongo. Bobo sanate boyebinga naza un homme intègre. Botinda $1 pour la campagne de Fati bomona na oketango na finka. Botindela ba combattant ba mbongo ba opération bomona yango. Dans likamu na oyebi sabino kaka. Na pesi mbote na ba ebalinga ngai. Na pesi mbote na ba ebalinga ngai. Na pesi pe mbote na ba ebalinga ngate. Soko bono pe kondima. Vanda na yo. Merci mingi fils mukoko. Natondi yo botondi vraiment na sepeli une interview de to sali. Donc batu bazana bango calme naza tisekedisme tisekedu à papa. Je suis pas facile moi. Merci. Oui, Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé pour la Rolanda
émission na biso na mwana mboka fils mokoko barimer penza etambolaki mingi surtout na rencontre ya mwana mboka fils mokoko na directeur chef de l'état mwana mboka Caméré na Henri Majesaki penza patient to baki te to kilo ko fils mokoko atako mikolo akoma ko message soka na ba point de presse to baki to kolanda e d'émission poto zwa penza to tourner mituna nyonso aloba de tout sauf rien to komi na suka merci na avec penza na sima caméra Gibotombela merci na bonne partout dans le monde entier mon vieux Roger Luma Molobel monene ya président Félix Bambote nayo Jean-Si mon papa social depuis États-Unis oki mo play hein babi ba bras droit ya mwana mboka fils mokoko na bosa inter Richard Maka Ade Kapela mwana London ya solo l'impresario hein mon vieux Claude Dombasi Bambote na ngala no simza basonite to mona ni na micro